losako pe mabenisi na bino banso na kombo kitoko ya mokonzi na biso Yesu Kristu. Tozoko tombela bino boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu, liloba lia Nzambe elobi nini. Yesu Kristu azali nani? Yesu Kristu azali nani? Lelo toko considérer mutuna moye, toko tuna mutuna oyo ezoko intéressé bato banso oyo babondelaka, oyo basambelaka. Losambo na biso topesaka yango tokenda nango epai ya Yesu Kristu to epai ya Nzambe mokili. Losambo na biso tokokende nango epai ya Yesu Kristu to epai ya Nzambe mokili. Nani esengeli tobondelaka? Yambo to yanula na mutuna mona esengeli tokende na liloba lia Nzambe totala maye Yesu Kristu yeme aloba concernant mobeko oyo eleki bamibeko miso na kati ya liloba lia Nzambe. Tokokende na liloba lia Nzambe po totanga yango. Première relation na biso to boyokani ya munene ya koleka esengeli tozala nango, esengeli tozango na Nzambe tata na biso mokili. Notre première relation la plus importante, c'est avec notre Père Céleste. Biso lokola tozali bana basi to mibali bana ya Nzambe esengeli tokanisaka tango nyonso po ete tosangisaka Nzambe, to associe Nzambe na maso tozosala. Ezali possible que tozali emballé na makambo, tozali tellement occupé na makambo tozoservir Nzambe kasi tobosani oyo tozoservir. Donc relation na biso ya liboso ya munene esengeli ezala oyo tozokosala tozo-entretenir na Nzambe oyo akeli likolo na biloko ya biso tata na biso oyo ya likolo. Alors esengeli to se rappeler tokundola ke biso esengeli tolinga Nzambe liboso na maso tozosala. Yesu Kristo ayebaki eloko wana. Ayebaki ke Nzambe mokili esenga zala tango nyonso oboso na nyonso. Na évangile ya Marc chapitre 12, Yesu Kristo azongisaki eyano na mutuna moye batunaki ye. Mutuna ezaki nini? Batuni ye maître molakisi. Mobeko ya liboso pe ya munene ya mibeko ezali nini? Tokotala yango na Marc chapitre 12. Marc, évangile à Marc chapitre 12, na verset 29 pe 30. Yesu Kristo azongisi eyano abi tala mobeko ya liboso. Eloko ya liboso yoka Israel mokonzi Nzambe na biso azali se mokonzi se moko. Okolinga mokonzi Nzambe na yo na motema mwa yo mobimba, na molimo mwa yo mobimba, na makanisi mwa yo manso pe na bokasi bwa yo bonso. Yesu Kristo alobi ke mokonzi Nzambe na biso azali se mokonzi se moko. Okolinga ye mokonzi Nzambe na yo na motema mwa yo mobimba, na molimo mwa yo mobimba, na makanisi mwa yo manso pe na bokasi bwa yo bonso. Yesu Kristo ayebaki importance ya losambo ya prière. Toko vérifier ngo na Luc chapitre 18 verset 1. Yesu Kristo ayebisi bango ape adressé bango ni ayebisi bango ni parabole. Pona kolakisa ke sengeli tango nyonso kosambela qu'il faut toujours prier. Comme l'embissate, ne point se relâcher. Alors, mutuna na ngai epa na yo yangoyo. Nani esengeli to tondo e botondi? Botondi na biso kene pa ya Yesu Kristo to epa Nzambe mokili. To kena buku ya Ephésiens chapitre 5 verset 20. Ephésiens 5 20. Rendez continuellement esengeli ozongisa botondi na maso na Nzambe tata. Na kombo na mokonzi na biso Yesu Kristu. Botondi bwa biso tokotondo nde Nzambe botondi. Nzambe tata tokotondo botondi na kombo ya Yesu Kristu. Botondi bwa biso yokende pa Yesu Kristu te, mais epa tata Nzambe na kombo ya Yesu Kristu. Colossiens chapitre 3, tokotanga verset 17. Colossiens 3 17. Na manso ozo sala
ezala na maloba to na misala sala nyonso na kombo ya Yesu na botondoko botondi na Nzambe Tata. Botondi bwa biso eke epai ya nani? Epai ya Nzambe Tata. Ezali epai ya Yesu Kristu te. Yesu Kristu ayebaki importance ya losambo. Ayebaki tina nango pe atei yango na bayekoli baye. Ezaka ateke ayebaki importance nango, mais ateyaki yango pe na bayekoli baye. Bon, losambo ya bayekoli ya Yesu Kristu ezalaki adresse na nani? Bayekoli ya Yesu Kristu baza kosambela nani? Baza kosambela Yesu Kristu to baza kosambela nani? Yesu Kristu asengaka to ateyaka mokolo moko te na bayekoli baye basambelela ye. Kasi ateya bango ete basambela Nzambe aza likolo. Ba malosambo na bango ekende epai ya tata na ye, eno epai na ye. Na évangile ya Matthieu chapitre 6 verset 9. Matthieu 6 9. Yesu Kristo alobi boye. Botala ndenge esengeli bosambela. Yesu Kristo azoloba na bayekoli baye. Botala lolenge nini esengeli bosambela. Tata na biso aza likolo. Tata aza wapi? Aza likolo. Tata ya nani? Tata ya Yesu Kristo. Pe tata ya bandimi banso. Aza likolo. Yesu Kristo atei bayekoli baye. Na nani esengelaki bango basambela bakende na losambo na bango. Tala lolenge bosenge bosambela tata na biso aza likolo. Yesu Kristo ateyaka bayekoli baye ete basambela tata. Kasi ateyaki bango teke basambelela ye. Kasi ya atei bango ete babondela bakende na losambo na bango epai ya tata oyo aza likolo. Luc 11, tokena Luc 11, verset 1 et 2. Yesu azalaka kosambela mokolo moko na esika moko. Tanga sisi kosambela moko ya bayekoli baye alobi na ye mokonzi. Teya biso kosambela. Lokola Jean ateyaka pe bayekoli baye. Verset 2. Yesu Kristo azongisi alobi na ye, alobi na bango. Alobi na bayekoli baye. Tango bozo kosambela boloba tata. Tata o wapi? Tata ya nani? Tata ya Jésus Christ. Pe tata ya bandimi banso. Alobi teke soki bolingo sambela. Bo sambelelanga. Non. Ya tei bayekoli baye basambela tata. Baza o likolo. Est-ce que Jésus Christ ateyaka bayekoli baye ete basambelela ye? Ba adresser ba prière na bango epa na ye? Est-ce que Jésus Christ ateya bayekoli baye soki bozo sambela boloba mokonzi Yesu? Non. N-O-N. Kasi pona nini bato baza kokende na losambo na bango epa Yesu? Pona nini bato basambelelaka Yesu Kristu? Peut-être bazo sambela par ignorance. To bateya bango bapesa bango enseignement ya mabe. Yesu Kristo atei bayekoli baye basambelela Nzambe tata waza likolo. Alors bato baye bazai ko kende ko na losambo na bango epa Yesu Kristo. Bato baye basambelaka Yesu Kristo. To bapesa bakende na losambo epa mbontu mosusu. To epa ba soi-disant ba santu to motu moko boye. Bato bana en réalité bazali ko contredire bazoloba ke Jésus Christ asaka erreur. Bato bana bazo ko contredire mwana Nzambe bazoloba ke non Jésus Christ asaka erreur na boteyaka bayekoli baye ete basambelela nde tata. Bato bana eloko bazoloba exactement yango wana. Parce que Jésus Christ ateye bayekoli baye basambela tata. Alors bato oleke bala na exemple à Jésus Christ ndenga ateye bayekoli baye non bango bazoke na losambo na bango epa à Jésus. Banani bazana kata confusion. Losambo na biso esengeli ekende epa nani? Epa ya Yesu Kristo to epa Nzambe mokili. Yesu Kristo alobi na bayekoli baye basambelelaka ye to tata aza na likolo. Yesu Kristo ayebisi bayekoli baye basambela tata
aza likolo me kasi na ye te na kati ya Biblia mobimba kobanda na Genèse te Apocalypse verset moko te oyo ezokoloba ke basambela Yesu Kristo to bokende na losambo epai ya Yesu Kristo eza te me bato oyo basambelaka Yesu Kristo bazwi verset yango wapi liloba yango euti wapi boyebi soki Nzambe alobi eloko te moto alobi euti epa nani euti epa monguna ya Nzambe verset moko te ezoloba tokendeke na losambo epa Yesu Kristo eza te na kati ya Biblia me kasi bato bayebi te ke elimu mabe esprit moko diabolique ebengami kombo nango Yesu o bato bakumisaka il y a un esprit diabolique appelé Jésus que les gens adorent plus que le seul vrai Dieu. Bazo ne connaît pas Jésus wana bazo ne pas vrai Nzambe nzokane ba ke pas esprit diabolique moko comme na Yesu. Soko yo sambelaka Yesu tika abandonné yango. Yangwana ozaka toujours na kata confusion. Ko sambela su Yesu te. Sambela Nzambe o ya solo tata Yesu Kristo na kombo ya Yesu Kristo. Nzambe asambela kate. Yesu Kristo bana osambela. Yesu Kristo zaki mutu azosambela. Biso bato tokene na losambo epa Nzambe na komba Jésus Christ. Bon, Yesu Christ ye moko mutuna yango. Yesu Christ ye moko ba losambo na yezo kene pa nani. Ya osambela nani? Totala quelques exemples ya vie ya losambo, vie ya prière ya Jésus Christ. Asambela ka. Toko kene na kati ya liloba Nzambe po totala ba exemple ya losambo ya Jésus Christ mwana Nzambe. Exemple ya liboso dans l'évangile à Marc, chapitre 1, verset 35. Penepratongo tango ezaki na molili makasi, Yesu Kristo atelemi, abimi akena esika ezali makelele te, pe asambela. Yesu Kristo ako asambela nani? Asambela tata na ye. Lo sambo yango azokende epa Nzambe apesa oyo besoin azanango. Tout le monde ndakisa mibale ya vie à prière à Jésus Christ. Toke na Luc chapitre 6 verset 12. Luc 6 12. Na tangwana Jésus Christ ake na ngomba po asambela. Pe asambeli Nzambe butu mobimba. Asambeli nani? Nzambe. Jésus Christ aza ose. Butu mobimba aza kosambela Nzambe. Nzambe asambela kate. Nzambe a passé butu mobimba asambela nani? Non, Jésus Christ a passé butu mobimba toute la nuit à prier Dieu. Verset 12, il y a Luc 6 et l'obi que Jésus a passé nuit mobimba toute la nuit à prier Dieu, non à lui-même Jésus. Et ça est clair tout est. Au Seigneur na dictionnaire pour comprendre ma komami awa. Ça est clair. Entre Jésus-Christ a passaki butu mobimba zo sambela Nzambe. Na moto oyo azali ko adresser ba prière pa Jésus-Christ. Nani azana kata confusion. Nani azana kata erreur. Nani azosa mokano Nzambe. Jésus-Christ azosa mokano Nzambe. Jésus-Christ azana kata confusion te. Jésus-Christ azokolo sala oyo tatana ayebisa sala. Azo sambela tatana ye. Nzambe. Jésus-Christ a toujours volonté en Nzambe. Et comme mis dans Jean chapitre 8 verset 29. Oya tindinga azali nanga. Atikinga imboko te. Poete na salaka toujours o ezali agréable na miso na ye. Jésus-Christ faisait toujours la volonté de son Père. Tomana ndakisa ya misato. Ya vie ya prière à Jésus-Christ. Nakati aliyoba Nzambe. Jésus-Christ aza osambela tata na Nzambe. Mokili. Yambo asekwisa asekwisa Lazare. Jésus-Christ asambelaka. Toke na évangile à Jean, chapitre 11. Jean 11. Tokobanda kotanga à partir verset 39. Jésus-Christ alobi bolongola libanga Marthe ndeko ya mowe ndeko ya Lazare alobi na ye mokonzi azo bima solo déjà po ete azana kata libuna ya 4 jours azakuna. Donc Jésus-Christ alobi bolongola libanga Marthe abi non.
mon oui aza déjà azolumba solo déjà. Il y a 4 jours zakuna. Verset 40. Jésus-Christ alobina na ebisaki te que soko ondimi okomona kembo ya nani? Kembo ya Nzambe. Jésus-Christ alobi te que yo okomona kembo na ngai? Non. Jésus-Christ alobi na Marthe te que OK, na ebisaki te que soko ondimi okomona kembo na ngai? Non. Alobi na ebisaki te que soko ondimi okomona kembo ya Nzambe. Voilà, kembo ya Nzambe. Verset 41. Balongolo libanga. Et Jésus-Christ a tombé miso o likolo. Alobi tata. Jésus-Christ a tombé miso o likolo. Alobi na nani? Na tata. Tata azanani. Nzambe mokeli. Na zotondo botondi poete yo siro yoka osio exaucenga. Jésus-Christ a zolo ba Nzambe ka apona a zotondo Nzambe botondi ke Nzambe a exaucé ye. A tombé miso o likolo e pa nani? E pa tata na ye. Jésus-Christ azali ko s'adresser na tata na za o likolo. A tombé miso o likolo bi tata. Na tondi yo botondi poete osio exaucé ngai. Awa Jésus-Christ aza ko bonde la tata na Nzambe mokili. Waza kuna na likolo pe alobi na ye tata nazo ko tondo botondi poete osili ko exaucer ngai. Azo ko continuer awa Jésus-Christ a continuer le sambo na ye. Azo lo ba tata na ye Nzambe mokili na verset 42. Pona nga na yebi ete yo oza ko exaucer nga toujours. Kasi nga na lobi pona bato oyo bazingi ngai awa. Pona nini? Po ete bandima ete yonde Nzambe mokili yo tindinga. Voilà, Jésus-Christ azoloba na losambo na ye azo reconnaître pa Nzambe ke ye Nzambe tata nde atinda ye awa ose. Eloko nini Jésus-Christ alobi na losambo na ye? Jésus-Christ azalaki ko adresser losambo na ye te na ye moko. Mais azalaki ko adresser losambo na ye aza obondela tata na ye Nzambe o likolo na losambo na ye alobi soki ngai na lobi ezali pona à cause de la foule qui m'entoure. Po ete bandima ete yo Nzambe yo mokeli yo tata yo nde otindanga. Nani atinda Jésus-Christ wa ose? Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko biso. Jésus-Christ akitawa abotamaka wa te na se to ayaka wa ose te na mokano mwaye moko. Non. Ezali na mokano ya Nzambe. Nzambe mokeli nde atinda Jésus-Christ awa ose. Jésus-Christ a reconnaître yango. Soki yo moto lobi le contraire ya Jésus-Christ. Yo oyebi koleka Jésus-Christ. Est-ce que yo koko yeba koleka Jésus-Christ? Ya solo. To ozali na kata confusion. Jean 11, verset 43, puis verset 44. Tanga sisi koloba ndenge wana agangi na mongongo ya makasa abi Lazare abima. Et mowe abimi. Makolona maboko ezaki akokangama na bande. Elongene ezaki enveloppé na linge. Jésus-Christ alobi bo fungola ye botika ya kende. Pona nini? Est-ce que Jésus-Christ tanga yosa biloko ezaka ye moko na décider asala? Non. Jésus-Christ azaki na elimu esantu ya Nzambe. Jésus-Christ aza mwana Nzambe azo kotambola na tata na Nzambe. Aza kosa toujours mokano ya tata na Nzambe. Tata na ye apesi ye révélation ayebisaki ye eloko nini esenga asala po ete Lazare asekwa. Po ete pema ezonga na bomoi na kati ya nzoto ya Lazare azonga na bomoi. Yango asaki miracle wana. Jésus-Christ aza kosambela tata na ye Nzambe. Avant bakanga ye. Avant son arrestation. Jésus-Christ asambelaki. Nzambe asambelaka te. Kasi Jésus-Christ abanda kosambela. Nzambe akozala arrêté te. Jésus-Christ azaki arrêté. Nzambe akozala torturé te. Torturaki Jésus-Christ. Boko kotanga évangile ya Jean chapitre 17 mobimba. Bon comprendre yango mais nakotanga quelques versets ya Jean chapitre 17. Tanga sisi koloba Jésus-Christ atomboli miso likolo alobi tata ngonga ekomi kumisa mwana wayo po ete mwana wayo pe akumisa yo. Voilà. Verset 8. Po ete napesi bango maloba mayeyo pesanga. Bazui maloba mana pe ils ont vraiment connu. Bayebi ete nga na uti epa na yo. Ba pe bandimi ete yo Nzambe mokeli. Yo nde otinda ngai. Verset 24. Tata nalingi ete esika ngai nazali bango pe ke babo yo pesi ngai bango pe bazala na ngai
po ete bamona kembo na nga. Kembo oyo yo opesanga. Po ete yo olinganga avant la fondation du monde, avant que mokili salama. Jean 17, verset 25. Père juste, mokili eyebi yo te, kasi ngai nga nayebi yo. E baoyo bayebi ete yo nzambe, yo nde otindanga. Yesu Kristo aza kobondela nani? Losambo a Yesu Kristo ezaki adressé na nani? Na tata na ye nzambe mokili. Tozotanga yango awa. Mwana ya nzambe Yesu Kristo alobi na tata ne na losambo alobi tata ngonga ekoki. Kumisa mwana wa yo. Po ete mwana wa yo akumisa yo. Yesu Kristo azaki na ba émotion lokola yo nanga. Yesu Kristo azaki moto. Azali toujours moto avani loboko tata nzambe aza obele moto. Matthieu 26 verset 38. Alobi na bango, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus Christ azaki na tristesse. Botikala bo veiller nanga. Jésus Christ alobi, mon âme est triste jusqu'à la mort. Bozila bo veiller nanga. Na uta yoloba Jésus Christ azaki moto. Un être humain. Azaki na ba émotion lokola yo nangai. Verset 39, il y a Matthieu 26. Tango asali quelque part en avant, boaki na se na elongi na ye, abondeli. Abondeli nani? Alobi, mon père, tata nanga. Ce qui est possible, que coupe s'éloigner nangai. Toutefois, non pas ce que je veux. Eza o ngana lingi te kasi moka o yo lingi. Et là, konini Jésus Christ a sali awa. Le banzambe le biawa que Jésus Christ se jeta sur sa face et pria ainsi. Abondeli. Jésus Christ abondeli. Tata nae. Nzambe. Abi. Mon père. Qui est le père de Jésus-Christ? Non, azali tata Jésus Christ. Dieu le créateur. Azali tata Jésus Christ. Abi. Si c'est possible que coupe longwa nangai. Abi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus-Christ a quoi que ça mokano na yemoko, hein? Kasi a décidé volontairement à ça la mokano ya nzambe mokili o azali tata na ye. Nzambe asambelaka te. Kasi Jésus-Christ azali kosambela nzambe mokili. Matthieu 26 verset 42. Akei supo na mbala mibale abondeli tata na ngai. Ce qui est possible que coupe longwa. Jésus-Christ a continué kosambela tata na ye. En verset 43, azongi akuti bango bazolala. Dans verset 44, ndenge moko, Azukei a s'éloigné, a prié pour la troisième fois, répétant les mêmes choses, les mêmes paroles. Jésus-Christ alobi na baye kolibaye, aloba na baye kolibaye te soki nyonso bakosenga na tata nzambe na kombo na ye bakozwa yango. Aloba ete ke o bakosenga na ye. Jésus-Christ a enseigné à te baye kolibaye ba adresser prière na bango na nzambe mokili kasi na yete. Jésus-Christ a yebaki importance ya losambo pe ateya yango na baye kolibaye. Jean 16 verset 23. Jean 16 verset 23 le bien na mokolo mona bokotuna ngai su mutuna te na bokotuna ngai su mutuna pana eloko moko te. En vérité nazoko yebisa bino nyonso bokosenga na tata akopesa bino yango na kombo na ngai. Nyonso bokosenga na tata abeteke nyonso bokosenga na ngai mais kasi nyonso bokosenga na tata na ngai akopesa bino na kombo na ngai. Ezali clair, n'est-ce pas? Et voilà eloko alobi na bango. Ce que vous demanderez à qui? Au Père, il vous le donnera en mon nom. Na tina wana biso pe. Biso tokene na losamba na biso epa nzambe na kombo nzambe atombela ngo likoba kombo nyonso. Kombo ya Jésus-Christ. Et comment na Philippiens chapitre 2 verset 9 à 10. Ezakuna na tina wana Dieu atomboli epe. Apesi kombo ezali kwa kombo nyonso. Po ete na kombo ya Jésus-Christ mabolo nyonso tofukama kuna na likolo na se pe na se ya mabeli. Nani esengeli to fait connaître ba besoin na biso? Apôtre Paul alobi nini na Philippiens 4 verset 6.
koyima te na nyonso esengeli ofe connaître ba besoin na yo et pas nzambe na ba losambo pe na ba action de grâce. Donc soko to yo na besoin yo kene ko faire connaître ngo na nzambe na Jésus-Christ. Vous allez faire connaître vos besoins à Dieu le Créateur par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4 et 6, le but est que tu fais connaître les besoins à Jésus-Christ. Et le but est que tu fais connaître les besoins à Marie, maman à Jésus-Christ. Et le but est que tu fais connaître les besoins à ange. Non, mais à Dieu. La réponse à ce tourne, ils allaient N-O-N. Volonté en Nzambe mokano na que tout ça tu fais connaître ba besoin na biso na Nzambe ye moko. Nzambe mokili na ba lusambo pe na ba action de grâce. Nzambe asambela kati. Kasi Jésus-Christ azali ko sambela. Biso tozo bondela Jésus-Christ te. Biso lo sambo na biso ezali adressé na Jésus-Christ te. Esengeli lo sambo na biso ekene pa ya Nzambe na komba Jésus-Christ. Jésus-Christ ye moko. Azako mi sambelela te. Mais Jésus-Christ ye me azako sambe Nzambe tata na ye. Alo sambe moto mosusu te. Et le pelo comme mosusu te. Nzambe se moko mokili ya likolo na se. Tozo esenge to sambela exactement to lakisa to landa ndakisa ya Jésus-Christ. Po to sambela exactement ndenge za osala. Azo kena lo sambo na epa nani epa ya Nzambe. To lingi ete to zala exaucer. Po to zala exaucer esengeli to bondela eyenge bene na mokano ya Nzambe. Na tina wana esengeli to zala na connaissance ya liloba ya Nzambe na mitema mia biso po ete tango tozo sambela selon mokano ya Nzambe. Tout le monde a quelques exemples. Il y a vie à prière à Jésus-Christ. Quand il y a Nzambe. Na ba prière na nyonso. Jésus-Christ a ko adressé ba prière na Nzambe mokili. Aza ko mi adressé prière ngona ye mokote. To na moto musute mais na Nzambe mokili. Et sengeli prière na yo okena ngo epa nani? Okena na ngo epa Nzambe mokili. Jésus-Christ azali nani? Palo sambo na biso. To okena ngo epa nani? Epa Nzambe mokili. Toto kenewe pa Yesu Kristu. Yesu Kristu azali kosambela Nzambe. Kasi Nzambe asambela kate. Toitu komona na kati ya liloba Nzambe ke Nzambe asambela kate. Kasi Yesu Kristu azalaka kosambela. Yesu Kristu abanda ko adresse ba prière na nyonso na tata na ye. Nzambe mokili. Oaza kuna na likolo. Nzambe mokili. Et Yesu Kristu pe ateyaka baekoli baye ete basambela Nzambe ya solo bakende na losambo na bango nyonso epa ya tata Nzambe mokili kasi ayebisaka bango teke basambelela ye na tina wana biso esengeli tolanda ndakisa ya Yesu Kristu ndakisa to exemple oyo ye alakisa na ye moko na bomoi na ye ya losambo na pe na lolenge ateya baekoli baye po basala lolenge moko. Soki yo ozaka na habitude na ezaleli ya kosambelela Yesu Kristu kosala yango lisusu te. Peut-être ozosala yango na ignorance kosala yango te. Mpo na nini? Po ete ezali mokano ya Nzambe ya solo te. Landa ndakisa ya Yesu Kristu ye azosambela Nzambe ya solo pe ateyi bayekoli baye ete basambelela Nzambe ya solo. Yesu Kristu aza kosambela Nzambe tata na ye. Kasi Nzambe mokili asambelaka te. Na kati ya Biblia mobimba verset moko te ezolakisa ke biso bato tosambela Yesu Kristu eza te. Selon mokano ya Nzambe kokumisa Yesu Kristu to eloko mosusu to moto mosusu ezali idolatrie. E idolatrie ezali lisumu. Na tina wana esengeli odeside ke kobanda lelo yo olingi lisusu kosala lisumu lina te oya idolatrie. Na bo kendeke bobele epa Nzambe se moko ya solo na losambo na yo na kombo ya mwana wa ye Yesu Kristu. Tika ete tosambela Nzambe tata na tondi yo botondi po ete biso bana bayo esengeli tokumisa bobele yo moko eke losambo na biso nyonso eza adresse na yo moko. Na pesi yo botondi po na ndakisa ya prière o mwana wa Yesu Kristu alakisa biso etiami na kati ya liloba ya Nzambe pe ate yango na bayekoli baye
po ete basambela bobele yo biso tolanda yango po ete losambo na biso nyonso toadrese ngo na yo. Merci mingi nzambe mokili po ete biso bana bayo esengi tofe connaître babesoin na biso epa na yo yo moko na balosambo. Napesi yo merci mingi na boyebaka ete na nguya na yo eza na ndelo te. Yo kosala nyonso odela na manso tozosenga mpe tozokokanisa na kombo se moko ya mwana wa yo mobikisi na biso Yesu Kristu. Amen. Nzambe ya bomoi mpe ya bokasi bonso tata Yesu Kristu apambola bino na kombo ya mwana wa ye Yesu Kristu.